que Fally nde biso to malonga te mais Fally nde pena azala ba momi ba kufa la preuve en est ozana na Kisinjora boye bisa Kisinjora qu'est-ce qu'elle amène orchestre à Fally tout cela moi bien ceux qui les meka bana batu ba mo te tout tu rappelles moi bien nazoya susuwana la nanga bien ozui mwana mwana kwa janvier tala janvier za kwa toti longiana esala nga somo na kokota ngomba mibale janvier so tele deux fois mwana olota mabe tala ngomba yeso ka ndeti nga koko na nga legi somo ne longiana bandolela banda tongo nazoya tala siko bato Fally amona rakena ke bango nde bata malongati siko to bani siko ya moko to bani na Kisinjora malongani les na Kisinjora eloko te makolo bota ba fwenfwe de makasi Kisinjora akola ta basket 2 heures du temps solo koka okoka longo live akoma tala sucre comment ça la momia na boule ozomona non comprendre artiste donc lelo batu faut pas comprendre que Manda chante la musique à Congo il n'a rien à donner comme conseil Manda il n'a rien à donner comme conseil mouvement Zokende bien je crois déjà je crois l'avant-dernière délégation Tikalaki et Kendaki déjà à l'occurrence il était à Kanda Mouzé Kindingu Virginie Manganga Vanessa Bafosette Marc Aouz Yailous qui encore il y a Blaise Polo Dieu merci Ngrada je crois aussi Dieu merci donc Bangotou vraiment un grand merci na Papa Hervé d'avoir pensé à cette équipe là mais je crois que Pena est silité. Non, est silité. Et silité encore des surprises. Télé les plus danseuses na biso to ebi aza ancienne ebi fi wana boye ebi ki a wumeli na orchestre a wumeli makasi ye pe azana anakina ebi te boza kwa sire biso ke bango pe bakokende poto silité oui, que tu as un concert, concert. Donc je pense même pas que l'orchestre résonne à ce coup. Non. Donc, tu vas là-bas. Tu vas là-bas au calme. D'ici peu là, Tozo Tala, dernière délégation ce copé fou long. Pour ça la siko ensemble et n'engé faire rigoler la ligne là qui m'a ramené les allées là. Au moins là déjà muto aleki alobike afingi bayombe nyonso. À généraliser Bayombe donc tous les Bayombe ya Congo central bafandi pena bobabi oh Bayombe ya malonga za la raté nandeni je sais pas donc c'est comme il faut yeba au moins c'est comme bateau fallait même la rabiso bango na place les bateau solo la musique bango bayaka en dehors makambo tele musique bakoko kota na ba et comme si ko na makambo boy ngana kozongisa petit na nga Liza boy faire déjà Zala Malonga depuis à Botama. La preuve en est faire avec toi la famille. C'est ça. Les gens ont le peut-être que choqué maintenant le bayango. Faut le bango. Au moins ni baya orli. Paix à son âme Guy. Ba bionique. Faut pas fou camarade ba le bara merci nzambo pesa biso Hervé. Ya solo c'est ça. Faut pas fou kande wolo faut pas. Merci nzambo pesa biso faire rigola. Oui. Avec toi la famille. Ça y est comme gola na ngaye ba. Mututé. Pour pas Victor akufa katika ibo. Mona teke Guy azala suna kombo ya famille na ete mazahika na kombo ya. Nazo ya wana. Babandi makamuna wera solo. Batu bakoma ko ya ko intoxiquer Vincent a recruté Manda. Manda chance. Ouais. Batu bakoma ko intoxiquer Vincent non ndenge za wana. Il faut Manda pour bondisa JB. Mais faire déjà aza polyvalent. Polyvalent. Mais Manda aza polyvalent. C'est ça. C'est ça. Manda polyvalent. Manda polyvalent. Faire ce que sauver c'est quoi ils a polyvalent soana. C'est quoi il a fallu mutumoko clair aya ko contrer caché ya JB. Parce que Manda na JB ba na même caché. Ba na même caché te. Manda ba tenoro akala. Ya kala. Te. Donc tout à ni mo awa Manda aimba Ibrahim faut mon voix Manda bimisi. Ah. Ngabi Manda. Ay wala yesu mukuse.
En plus, la Genève, ça y est boutique Moussous. Dans la degré. Mais c'est quand nous bêta avec une autre boutique. Fait restaurant. Mais là, il y a Bruxelles, boutique. Et puis, il faut noter que tous les styles, il y a Bilamba. Il y a Ferré. Non. Il y a des ensembles de jogging. Tout. Accessoires, tout, mais Ekozanga et Longa Ferré. Ah, faut expliquer. Jamais boutique à mener les bacos, ça l'on peut battre kaka polo, ya pamba, impossible. C'est ça. Mbote na balandinyo so ya Congo Esengo TV keo. Mbote na papa Clovis Fipa ya mama Doris Fipa. Apesu ba mbote ya trop kasozani. Mbote na ba Gaulois ba gladiateur o balandaka émission na biso et puis na ba mouré ya bonne musique. Tant otali émission na biso, commenter, liker, partager. Pourquoi pas s'abonner, hein, vous s'abonner parce que bah viwana yango esala biso to vivre quoi. Mbote la ba nyo surtout o balinga ngai nana kabina la gauloise, la pesi mbote la ba na Rit Joseph petit fils na nga Allegria, la pesi mbote na Église Domingo, la pesi mbote na Alain Panzu, la pesi mbote na Papizila honorable Papizila na peso bambote Blaise Batekele na peso mbote Vicky Machero na peso mbote basango eza ebele boyebi ke to na concert na biso le 15 juin to na concert na biso na Genève bat oyo bazaki a na kin quelques personnes au batikalaki déjà première équipe ekendaki bomoni déjà bakomi Blaise Polo, Virginie Manganga, Marc House, Ilunga, Vanessa Musée Kinding on a lité à Kanda le quoi 7 personnes délégation Moussou les Olanda Kalamingité et puis tous en couleur café le 28 na le 30 le 29 pe papa Hervé azapeka na concert encore na Belgique et puis album na biso eza na marché pour continuer pour consommer album na biso Dynastie 2 volume 1 na volume 2 car ndenge zara lelo nazanga mokote nazana article pour lulu muto mesana ko sala ne ba analyse na ora batebele bazo ba diongo zo kende bien. Moi, quelques jours, oh, yo, mon biso ensemble, les lots, c'est décidé qu'ils te vendent, to solo la moi pembe, un peu m'en sur les âmes belé, hein, Arnaud. On est là à artir à côté de la plateau, à expliquer biso mamouni nezo les cana, artir bonjour. Bonjour Nana Kabena, bonjour Naba abonné na biso nyonso ya Congo Esengo. Officiel en sigle Otobenga Kakeo. Donc, un grand merci à le général manager Papa Clovis Fimpa. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique qui a accompagné Kabuso. Je crois que les lots Charoazate, on a tous c'était déjà bon rétablissement, bonne guérison. Donc, le Tozana Arnaud Matoumona derrière la caméra et à la régie finale. Menge Tolobaka, toute l'équipe technique qui nous a accompagné dans le journal Lelo. Vraiment, Mbote Nabino, un grand merci à Bagaulois, Gladiateur et aux amoureux de la bonne musique aussi. Nabatutu Balingaka Dio, Lelo vraiment toyé quoi. Lelo vraiment toyé. Un grand merci à Batuba Soutenaka, le roi Arthur et Popol Mola na Confranti. Il y a eu le code mondial Nenge Tobenga Keya Willy Moucheni depuis quelque part. Un grand merci aussi à Totine Walassi, excellence. Depuis quelque part, un grand merci aussi à le président de la charité sans microbe. On a le président Arnaud Matadi et sans oublier Julie Elo, comme ça permet les banques à toujours et l'enguipo dans BTG de 6. Vraiment, tu as monopolisé parole, tu n'as pas bien tout ça, na bango ce koto fungwama. Pour balobi dio, on te rebomaki sinjo rana janvier d'ici. Ah bon, basila. C'est quoi ça? Mais peut-être bango ne va pas balali déjà. Basila. Oui, basila déjà. Pourquoi? Parce que déjà qui sinjo diabète comment on se makasi. Petit wana janvier comme PD na kimukolo donc. PD kimukolo ça va pas. Kolo comme Susuboye donc donc makamboza mo ebele mais to fungwa to zana bango ndeni sangwa mouvement na biso ouais mouvement zo kende bien je crois déjà je crois l'avant-dernière délégation Etikalaki et kendaki déjà à l'occurrence il y a l'ité à Kanda Musée Kindingu Virginie Manganga Vanessa Bafosette Marc House Yailous qui encore? Il y a Blaise Polo, Dieu merci, Ngrada je crois aussi. Dieu merci. Donc Bangotou, vraiment un grand merci à Papa Hervé d'avoir pensé à cette équipe-là, mais je crois que Pena est silité. Non, silité. Et silité encore des surprises.
télé les puis danseuse na biso to ebi aza ancienne ebi fi wana boye ebi ki awumeli na orchestre awumeli makasi ye pe azano anakina ebi te boza kwa sire biso ke bango pe bakokende poto silité ebi ke toza na ba concert donc je pense même pas que orchestre ezonga siko non donc bato bazala na bango calme d'ici peu là tozo tala dernière délégation ce copé fo longwa pour ça la siko ensemble ndenge faire rigoler lingela ki makamne ezalela siko artir bato bazolo bakebo tiki actualité na bino bolobaki ke actualité ya bawangila ya barena na bango ezwaki tante evanda kite babeti ba concert mbamo esili mais bino pe nazomona na ngambu na bino actualité ya na ngambu na bino actualité ya Genève on dirait que là il faut bozolo belango lisutu amoni bomi pesi trop na ba polémique boko mikaka koleka ko fikolo balo baba maramu c'est na lobby kabena oyebi que il fallait quand même qu'on réponde na ba makambo nyonso zai kolobama sur la toile parce que oui on pouvait laisser passer pour tolande la makambo to en focus parce que focus c'est ça na okaka le 15 juin le 28 le 29 la couleur café donc yango wana le 15 juin na niveau ya Genève mais Genève arena pardon na petit producteur na biso mbote maître Alfred Ngoyi donc Nazirik na petit mbote un grand merci aussi na batutu oyo bazo continuer ko somba ba billet na bango pona événement ya le 15 juin yo non to sombi billet vraiment ça la biso plaisir okende ko somba billet revenant à ta question actualité tout ça biso kan actualité il y a Genève parce que il y a Didas Arena pardon parce que biso to yebaki ke concert wana ndenge zana seke e bandoko beta kaka lisolo bando beta kabena lisolo zo yoka lisolo zo beta makabo à la preuve en est au moins que lisolo ya Didas Arena mtesali ke batresi mbelenga ba yo senga ba pardon lisolo ya Didas Arena yango mtesali ke fali pe acha double Stade des Martyrs. Oui, tu as vu qu'il fallait azonge le Stade des Martyrs parce qu'il y a le bossé simagité. Donc, oui, mais tout ça déjà, je ne le connaissais à l'équipe. À l'équipe. Donc, ce qu'on a zoté là, biso, tout ça n'a biso qu'en actualité, n'a biso, sauf que, tout le cas qui pète que, les camomoko et les cas qui l'ont mis sur la toile, les tamso, c'est là qu'on passe, batosi, babosana, il fallait qu'on faire voir na batouke, les solos, bah, même les bunesa yangote, et zaboye. Ozomona. Mais jusque-là, faire rigoler, azo maintenir, azo détenir kaka, le soleil actualité. C'est ça. Naouti Kolanda, Manda chante. Manda chante, a sali interview, moko boye. Batouni sur faire rigoler, la bêtise, solo que d'ailleurs, moi, na ya wenge, jamais à aucun de côté dans l'orchestre, mais en tant Manda na mona ye, azaki pe na ok jazz. Moi, je Lutumba a tiré la répé au Jazz na mabongo mais tant que moi na wenge andima rango mais na moni a sali na bité soko sali totali interview ya Manda chante. Oui, Nathalie. Si ko koloba ni parla na mambo so o ya lo yo koloba na ni ko Manda mbize mulemo na ko ya Ibrahim ti lelo na mona koka ko yemba ngoti. Déjà il faut que Luka il faut déjà que Luka correctifier. Il faut déjà que Luka correctifie côté Amanda chante. Il faut déjà que Luka correctifie côté Amanda chante. Amanda chante à l'époque où il y a Zaki Koloba. Donc, l'enfant n'a pas bien. On a bien fait. Maman 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hôteli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total
Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35. Donc les lots va comprendre le locaux. Faire l'air ailleurs et pas donc l'air wenge kabwani ba bandi makamuna werason. Batu ba comme ko ya ko intoxiquer Vincent a recruter manda. Manda chance. Ouais. Batu ba comme ko intoxiquer Vincent non ndenge za wana il faut manda pour bondisa jibe. Mais faire déjà aza polyvalent. Ah, polyvalent. Mais manda aza polyvalent. C'est ça. C'est ça. Manda polyvalent. Manda polyvalent. Faire ce que sauvage c'est que aza polyvalent soana. C'est que il a fallu mutumoko clair aya ko contrer caché ya JB. Parce que manda na JB ba na même caché. Ba na même caché. Manda ba tenoro akala. Yakala. Non, tout à l'heure, awa manda aimba Ibrahim, faut mon avoir manda bimisi. Ah. Manda. Ay voilà, yesu mukuse. Ozomona, ayesu mukuse na Ibrahim mamo. Yoka siko eloko ango. Siko wenge le disque liboso ezobima, intervention rapide. Ouais. Ezana ba voko mususu. Faire sala ekutana na JB na Titanic. Neti na nzembo ya PDG Makambo. PDG Makambo za nzembo ya Didier Marcel. Ya. Siko JB salango na nzembo ya Fikare. Fikare, c'est ça. Oya bibalinga batanga masusa pesaka liboma papito. Baye kokutana wana. Siko ndenge fera yembela, ndenge jiba yembela, mukolo fokala yebana te. Ayebana te. Tilelo. Sueza ya na. Ah. Ozomona. Ezaya na. Ah. Siko to yesusuna kala ibwingi. Oui. Amundele wololo ya nozi mwamba. Amundele wololo ya tediki nsala. Betanga na konzemba papa Didier Marcel betanga siko soko tali faire ninga yemelango amundele wololo ya nozi mwamba moni mais nyoso na soko pesa ki ngomanda engene za bongo te akuka mambo ana te leur faire wera leur atali parce que il faut tolo bayango bien wera son abenga faire satellite. Oui, rason alba cher de poule va danger. Ouais. Ozomona. Parce que nyonso wana. Là ba ekota lango babi oh. Ba manda siko leko lekela bango ba hotela siko babi oh. Garo na nenga yelaki. Na makamba zo sala. Eza ndenge moko. Obiso to kanisaka ezaki muke par rapport à makambo. Azo sala. Oh. La sortie officielle, il y a disque fait de l'amour. Va présenter Ferré. Va présenter Ferré. Where a son? Aïe, ça fait un micro, papa, on va s'immer en et sonner. Kene go yemba na micro. O ba yemba micro, mon papa. Ouais. Donc, c'est que ma pesa ka déjà faux. Là, bazo yemba. Papa, on va zongi sima. Atali boye amoni jibe mtazoye batali wera sana zaki masima bengi Vincent abi onan non petit on se te recruter la bi les petits poissons deviendra grand. Merci de le faire comme baleine ya makasi ya osakana te de le faire comme baleine siko eloko manda lobi wana ke bana ya wenge
bako kende quartier la tebi bango na wenge jamais bako ke quartier la terre le moi terme moi ya bon a lobi boy na wenge bango soki balongo bakendaka na orchestre mutu mususu te bakendaka bango basai makamna bango mais ngana ko solo la pena na moi boy titi na Al Campone Aouta wapi wenge c'est le meilleur drummer que le Congo n'ait jamais connu Azawapi Azak na quartier la terre c'est ça. Yemo pe manda akenda OK Jazz. C'est ça. Yekutu OK Jazz angwa kendango. Abima OK Jazz. Abima OK Jazz pe na ki meilleur perdant. C'était comment? Ve le Tumba père son âme bandi malade. Ve bandi malade. Ve et comme sikoyo ayeka ki posa ya manga. Vezo be la manga bat bakansa ba obele la manda. Ndi ba yana manda no pita. Ah, ezaka manga nde. Akas. Oh. Vezo le la manga. Attends ba na ye. Vezo le la manga. Ouais, vezo le la manga ndi ba yana manda. Atali pe ka bicho eza. Ngai oyebi lelo ngana oyebi soli kamoko. Vie Joski paix à son âme. Azana nzembo moko yembela Alita Chamala. Leki Yangwana. De son vivant. Avec nzembo wana na ana misem suta ko se akoyembelanga nzembo. Faut faire. Ouais. Bolingo ezanga na motema, ongana leli Zela nyonso ngana leka. Ozomona? Il a fallu faire un nemtayembe nzembo wana. A interpréter qu'on peut après liwaya. Mais oui. Et puis, il faut signaler que Papa Lutumba a banopé sa nzembo pamba pamba toye. Lutumba ce qui a passé na lobi ya bakendaka ko sala disque moko zaka na Braza, terre sacrée. Na disque on a terre sacrée, Papa Lutumba pa chaka nzembo. Ba Doudou Kopa c'est un bon chanteur hein. Doudou Kopa yemba kitoko. Ah, yebo yemba aza pa mba deuxième to na bango na Afrique danger. C'est ça, le banda pe longa extra musique, c'est ça. C'est ça. Siko tela siko. Lutumba tali na ndenge ba projet ya terre sacrée zaleli. Or faire na terre sacrée azaki de na nzembo moko ba yemba na Doudou Kopa. Oh yeah. Oh terre sacrée. Ba yemba ngo Doudou Kopa na faire. Faire ayeko yemba mateya. Ezaka pe kaka na terre sacrée. Na disque wana mobimba. La seule personne a yembi 3 chansons à faire. Na yebisaki okayembe na zali. Ça c'est Lutumba. Nzembo ya Lutumba ba dedi yaki yango na Chetemba Kayembe. Nasuki na yo modasi. Ozomona. Donc biloko wana nyonso pona bango zalaka ndenge nini. Faire un petit recrue à Outingiri na Staff London, ya ba Saoul, alongo rumba de jeunes, ayo rumba de jeunes, pona bango elinga zalaka ka un petit moko boy Hervé. Ah ouais, c'est fini. Oui. Bosai la bino manda chanta sai ba Ibrahim et sala o sala ba kanda ngobileye sala et sala mais il a fallu sikoyo ba leur intervention rapide de bimi et tchaki déjà faire na sani moko boy ba tu comprendre kango te solo la de kobima faire rigola a comme équipe déjà na assiette moko boy bat ba comprendre ki yango PKKT. Oui. Mais l'air qui boussa pimpe bimi c'est en ce moment là que obi na bete la bino di solo moko. Nana kabena obi ke tilelo. Boy oyoka disque solo la bien. Na yoka ngo. Zwatan bandela suko oyoka disque. O mona ke na disque wana solo la bien. Na banzembo ya Didier Masela. Na lobino bien. Banzembo ya Didier Masela. Kende koyo kango mona ke 3 musiciens ka ba travailler ke faire rigoler Serge Mabia la babindo te bango ma ema mingi Didier Masela zoko comme ngonga ba la coste ta zobenga ngonga makelele parce que azaki fondé a comprendre ka Noël to garder petit yo yim to la mouvement yo parce que wengene rekabwani faire zaleki kaka teloba na lead yemo badinde bayeko seconde ba Jani ba Lacoste ozomona après la dernière recrue ya ne bayeko benda sous héritier mais biloko on a tout même état Werason abendaka pour Werason azana moi esprit na concurrence abendaka héritier pour na koyako
koya kotindika pe fere or fere aza chez Itouane tara mutu babengi satellite bazo contrôler bino tout lelo pe photo la tête sa opinion net batu bolanda biso na Congo esengo ndenge manda za wana na wenga tikala kosalela batu kerte ndenge zalaka Blaise Boula soit JB soit Alain Pela ndenge wenge zalaki dans l'ensemble au moins pena ke batu bazate basaleli bino ker yo yaka oyembi fere sikoyo l'air kobanda na maison mère pour attention il faut que ça peut battre faire le même faire a changer un peu et yembeli à quartier latin bien sûr aya a tapé ba ker ya ba face tout monde en même na banzemba ba sisi Sylvie oui tanenga modifier ngo et Sylvie azalaki na santé faute ya l'amour motemende konaki si faire ye maman ko a poser ache ye en plus ça na eloko moko na cœur ce qui a chelio c'est fini et Sili parce que c'est comme biloko et ça sera continue kati ya oyeboyemba te oyokana biloko wana tout et soit manda na ba niveau mal en plus concert oyo manda azaka na concert mobo ya maison mais offrir à l'Elisa ka na podium oyeba concert na ye bien on a salle de la forêt na Belgique maman na rendeti à partir de wana lisusu manda mutema ne beba mais c'est ça bazai manzembo ya japonais ah ya japonais bazai manzembo ya japonais le titre ezaki na solo la bien na bosen de titre nango bamona ki na ye samedi soir parce que ezaka vocal à Serge Mabiala mais ce qu'il fallait improviser improvisation parce que faire ça grands improvis il y a improvisation courir qui imba moi c'est l'improvisation tala eloka sala biso na inde quoi na atana nini na ma campagne et to préparer stade de Martyr courir qui namba moi c'est ça elengi ya Kinshasa elengi ya Kinshasa mona courir kende yango wana ozomona ezande musicien il faut oser la danse c'est comme biloko wana nyonso et bomba donc manda chante sur zo fanda boye ami tunaka garoyo auta wapi parce que le faut loba manda chante lobi yazo l'air azoka brevet ya meilleur chanteur na Kinshasa ba frère bazalaka te oui c'est vrai bazalaka te siko frère azoba canal d'or ya meilleur chanteur d'Afrique c'est ça yo beta le solo art ya Kinshasa en plus il y a des années 90 Kala ozomona non comprendre donc lelo batu faut pas comprendre que Manda chante la musique à Congo il n'a rien à donner comme conseil Manda il n'a rien à donner comme conseil ozomona il n'a rien à donner comme conseil mais lelo bisonde to fandi boy on reconnaît les gens qui ont vécu ouais biso tozo reconnaître vivre musique lelo lena na lobaka yango ke il a fallu Papa Wemba en plus tu vas comprendre naoya on va tozo sala moyen elo moko kabe na vite fait ouais c'est la première génération de la musique du Congo oui le père de la musique moderne Grand Calais au moins kaka za mutali kolo Grand Calais. Ouais. Tu es la deuxième génération. Taboulay, Franco et tout. Au mona, Moutaze ko mené na makambo etali voix. Koyemba, Taboulay. Tu es la troisième génération. Il y avait Voloko, il y avait tout le monde. Même Moto Abima, avec une lumière. Il y a troisième génération. Niveau, Papa Wemba. Papa Wemba, ouais. C'est ça, hein? Oui. Tokena, quatrième génération. Ma chanteur va dire belé. Mais mon temps mené les colos ce que yebi que ya yé JB piana. Na kilelo spot on a fait. Lelo yo boye. On ne peut pas passer sans parler du nom de Ferregola. C'est impossible. C'est impossible. Totalement impossible. C'est quoi la différence? C'est que nous sommes à la Tangelio. Bazaki mingi ba chanteur. Mais Ferregola, c'est un artiste chanteur. Est-ce que Batebele va éviter Tamsous Batebele va éviter que Ferregola ça la série?
bato bayebi yango te il faut siko koapprendre bango bato bato mpe bacomprendre ke asala série nini biso baluka ngo wapi biso sikoyo le prochain numéro ya analyse na biso nakopesa yo babenga yango nini nakopesa yo kombo ya série wana botala yango sikoyo clôturer kaka na question oyo po tala kaka déjà biso côté Manda Chante toza na eloko koloba na ye te toyebi na biso déjà que azaka aigri neti nga nayebi ke déjà Manda Chante azaka aigri Manda Chante il faut apesa biso 5 nzembo oyo akoma ya danger simba Kinshasa 5 c'est ça devant bapeso manda yango wana manda mokolo akoyela biso 5 chansons oyo ye akoma ekanga Kinshasa vraiment Manda Chante nga natiki makambo olobela feri na koma olobela Manda c'est ça nayebi biso 5 chansons na vie na ye na carrière yokanga nakanda ngobila nga natengeli banzembo nazoloba na yo te nga natengeli banzembo oyo Manda Chante asala oyo e accrocha bo Selina ya nzembo Selina yoka tala bakoko na biso kala nyonso ya quartier bazoteka bakwanga bamapa ezaka bamaa Selina lelo bakoma lelo Selina longwa Selina koma Seline Omeya yembela Selina. Yaloba ayembela Selina. Yemba nzembo mobo o réponse à Selina. Tala siko banzembo wana nyonso ngala yebi na ngango te. Ngasiko na tangeli yo 2 chansons oyo ya asala ekang et accrocha nakin ezalaki Kanda Ngobila na Ibrahim. Donc siko vient na biso Manda mukola koya na 5 chansons oyo ya yemba cartonnant. Vraiment na tiki makambo lobela feri na komi na mutamanda. Arthur Pululu, to fandi na vandi jour wana na otala kaka nde totala kaka o tchati na téléphone. Na moni fi moboé, ka le même fi wana oyo afinga ki ba fan ya faire gola baza salité, balati bien te, baza sola mapeka, baza salaire bien te, ba 1200 €. Na moni azoya ko finga faire gola. Alobi ko banana faire gola tina se. Muta raisonnera bien azate et puis na mona muyombe ya mayele te. Wana na ngolo. Fi wana afinga ki ba fan. Afinga ki fera muyombe te. Abi bo fera muyombe. Mama ya fera nemta muyombe fera teke umu. Déjà abungi. Yes ko abi na mona muyombe bien te ko bandana Hervé ba tune peni na bikasi na Hervé. Hervé nan. Ti Hervé fait gola. Ko banana ye na orchestre neti na se mutu raisonnera bien zate mutu malonga zate. Oh. Dans le bien. Bon ye mo raza malonga. Siko yetango azoloba bongo na ebite po yango yoka auti na kan ya warrior mais c'est ça il faut comprendre loko moko kabena que la musique d'aujourd'hui yango na ngina rectifier na benda na vie na biso Emile alias moi matoi na Emile alias pe lisusu na ngina bende moi matoi na ngina bende pe moi matoi au moins là déjà muto aleki alobi ke afingi bayombe nyonso à généraliser bayombe donc tous les bayombe ya Congo central bafandi pena bobabi oh muyombe ya malonga za la raté nandeni je sais pas donc c'est quoi il faut yeba au moins c'est quoi bateau fallait memela kabiso bango wana na place le bateau solo la musique bango bayaka en dehors makambo tele musique bakomo kota na ba vie et comme si ko na makambo boy ngana kozongisa petit na nga Liza boy faire déjà Zala Malonga depuis Abotama. La preuve en est faire avec toi la famille. C'est ça. Les gens ont le balikamo peut-être que choqué maintenant le bayango. Faut le bango. Au moins ni baya orli. Paix à son âme Guy. Ba bionique. Faut ba fou camarade ba le bara merci nzambo pesa biso Hervé. Ya solo c'est ça. Faut ba fou kande ngolo faut ba merci nzambo pesa biso faire egola. Oui. Avec toi la famille. Ça y est comme gola na ngaye ba. Mutute. Pour pas Victor akufa katika ibo miki. Mona teke Guy azala su na kombo ya famille na ete mazahika na kombo ya. Nazoya wana. Nazoya. Liza lobi muyombe ya malonga za la raté. Et puis alobi na biso susuke banana Hervé na orchestre na ye na batu na biso nyonso. Toza batu modo tina te ba ye kutu ndem taza tina te yazala ndumba ya na kibokolo ngoza wa na Angola mama bana 5 ya tata moro criminel
Moko mongol. Faut le baga bien. Babe bali ba mongol tout na ngam na bango. Nazoya. Na yo ke AMO. Nazoya susu, nazoya. Mwenelo. To betana yo kanga bien. Yo kanga bien. Hier le bina biso ke toza malonga te. On admet ki malonga na biso te wana. Siko to yena ki malonga na biso te wana. Oui. To lobi boyi. Que Fali nde biso to malonga te mais Fali ne pena azala ba momi ba to kufa. La preuve en est ozana na Kisinjora. Boye bisa Kisinjora, qu'est-ce que la main orchestre a fait? Tout cela moi bien. Ceux qui les comme meka ba na bato ba mo. C'est tout ça moi bien. Nazoya susuwana. La nanga bien. Ozumwa na mo kwa janvier tala janvier za kwa toti. Longana sala nga somo na kokota ngomba mi bale. Janvier so tele deux fois moi na olota mabe. Tala ngomba yeso ka ndeti nga koko na nga legra somo ne longana bandolela banda tongo. Nazoya tala tiko bateau Fali amona rakena ke bangonde. Bata malongat. Siko to bali ko ya moko. To bali na Kisinjora malonga ni za Kisinjora. Le côté. Makole bota ba fouin. De makasi. Kisinjora akola ta basket 2 heures du temps. Solo coca. Au coca. Alors longo live comment t'as la sucre comment ça la momia na boui. Ma trompe. Na yetu ko na janvier so ko tele 2 fois il faut banga. Alwa monstre. Parce que malonga siko za. Na ebite. Malonga eza wapi. Na ebite. Mikoleleki awa na tindaki frère nanga Kevin Mohamed akende koyoka nzembo mikiti saya Fali Ipupa. Na disque na bango power ko saleka. Voilà tant ayaki expliquer ce qui a ko sarana leka. Na yebisaki Kevin Mohamed yoka nzembo wana bien puis après okoya ko pesanga raison. Au moins place matuma kansaka Fali place aloba malgré ozoki sanga mingi koboya ngai te. Nzoka ba Macron ozoki sanga mingi koboya ngai te. Donc on a déjà basirana bazala déjà. Mais na lobi na yo ngana ebisaki bino ke efanjona Macron basala ka baché ya papa et maman bino bomona ki baché. Et puis la prochaine numéro na biso ya analyse na koya na vidéo ya Macron qu'est-ce qu'il était en 1987. Azaki na âge ni bilope. Na 87 Macron azaki kokota na ba boîte de nyala taka lokola basa ya ko vina. Azaki na âge ni parce que babi Macron. Vas-y compter Macron à quel âge? Il y a 77. Babi na 87 azaki na 10 ans. Na lobi boy. C'est que babi Macron te. Macron za na 74. Ah bon? Au moins siko. Bon ba lobi que Macron za na 77. Soki bolobi na 87 années zaki yese kazaki na 10 ans parce que nga pe na tala ki image yango. Est-ce que zaki yete? On va peine que longa Macron. Oh alors. Vous se tromper dans les. On va se na lobi ba combien bien zaki pe na TF1. Télévision française numéro 1. C'est banda qui fionto kale. Oh. Est-ce que ngam na check yango? Ezalaki na TF1. Ya ba na ba bota na mibali misuli banda. Mais c'est ça. Bana misuli neti mwasi moko azawana kuna. Papa bana nemsu papa bangaza na matadi. Tovandaka awa. Al de la Gombe alongwa kuna kenda matadi. Ayebi moko. Ah bon? Bana na papa bango musu azaka na matadi. Donc on comprendre que na kata mouvement wana. Est-ce que ba ke Yuri azaka yanke na ba ville kuna. Ouais, azaka mettre na ba ville. Bango na azaka mettre na Chetemba onani. Azaka pe kache. États-Unis. Bango bazara ba yanke ba rumbu ya ba Yuri wana bomona wana. Boti a réclamé Marco si ça réclame pas na tina. Pas matin. Pe mikolo na otuko ta vidéo ya mwana ngondenga zo lobela, munoko wana ndenga lobela Yuri. Et lobeli na penze ya Yuri. Nzambe ngoma pena na lande na talinga habité quelque part pe mo Yuri ko zapa za rane na raison hein. Lobi ndeti lobi susu na vandi boyo nazotala live moko ya nene ya kelokelo. Oui.
ezaki live kuta nene ya kelokelo te mwana moko boye azalaka na Paris boye. Ya moi si baki ba viola ki est qui pasteur a viola. Te garçon moko azalaka na Paris boye mwana ngozela comment ezalaka nani a rappé fioto boye. Joujou. Te azara warrior peut-être. A comprendre ki te lobine nene a checker contre mire. Ya solo. Azotu na faire na koyemba yemba na nini na koyemba na yemba na wana eloko nini epesa ye. Epesa ye vie yango na uti koloba. Koyemba ya faire epesa nyonso mutu kozala nango. En plus c'est important sur ce PC. Il y a importance sur ce PC bon moto, notoriété. Notoriété, c'est ce qui est important dans la vie de quelqu'un. Oh, ce qui est l'élo, tu fais des bouilles, tu dis que l'élo n'a qu'à ta monde d'accord, oui, calabiso, tu es baraque. Oui, bah, pédé, bazala, dans le monde de la musique. C'est vrai. Ouais. Mais, ce que mon ibango, bah, y a belé bouille. C'est qu'il y a ma pratique, il y a ma mauvaise pratique. Et ça, l'orchestre Faline, tu es bah, qui est de l'eau, ça, nini. Et comment? C'est ça. Et comme apenda parce que tu boité. C'est ça. C'est ça. Bongo, qui li solo te babi délégation orchestre na biso tikala ki ba ke poto nzela makolo. Nzela makolo ataso ba ke nzela makolo touche même na Rome. L'essentiel na minute ba na ba. Bakolo continent kutu. Baloba ki touche même na Rome. Yoka, n'expliquer bino sur selon mo boye bakate. Ba belge ba coloniser biso awo ba kanzela ni ya bato ba kanzela bato ba ka wana osoto yoka lisolo ba kanzela bato ba kana avion te na Livingstone na Stanley ba kana bato ba kana avion te ekasi bango siko ekomi lokwa ya bango ba ye makolo boye na be voyage ba nda après faut ba ba kanzela makolo Kinshasa poto za raté te bango ba ye binzela makolo bango ba yebi ti ba beti lisolo bango ba yebi nzela makolo mais bango balingaki bango babulaki ke babungisa biso ndeti forme ya actualité or biso pe to lobaki lobi ngata Karine Mokonzi la baronne na PC Mbote voilà forme ya actualité lelo faire soka simbi ngo poatike lwango eza mabe po artikate siko biso ape to bandi déjà promotion na biso il y a le 15 juin ouais pesa déjà programme pour la mondiale na le 15 juin. Donc la télé c'est le temps, la télé c'est le temps. Je crois que mercredi, bon vous allez wana belé bo Holanda biso, ndenge to mesana kopé sabiso, kopé sabino et lengi mercredi vous allez na ebelé bo Holanda. Masolo parce que vraiment ebelé pour les autres qui vraiment mingi promotion, il y a le 15 juin na le 28, le 29 na couleur café. Mais nana ka bénéfice ko yebisa bagolois tout. Le 15 juin, il y a un poussant. Tout ça déjà dans un mois, il y a événement. Vraiment, il y a belé. Le 15 juin, il y a un tout billets. Les communications sont billets. Aujourd'hui, Polo Nayo, il y a Adidas. Il y a Ferrestore. Ouais. Donc, sont billets. Aujourd'hui, Polo. Sont billets. Aujourd'hui, Polo. Mais bah, critiquer Babi. Bah, on connaît ça. Sont billets. Peut-être ma foot en billets. Bisa peut être comme au Kababi Polo. Non, oh, mais dans le bien. Bisa to Kabi Polo te. Attention. Bango mafuta mbila wana ezala ki kosombi billet. Osomi mafuta mbila nde bapesi billet. Bapesi billet. Ah, osomi mafuta mbila. Osomi mafuta mbila. Oh. Ndenge basala ki awa te osomi onga. Onga soki onja. Osomi onja 300 francs bapesi billet. Bapesi billet. Kuna siko basala on a système ya mafuta mbila on pe ya mabe. O ba mama balamba ka pondu ba yebi. So kala mi yoka e kamana e pe sa grippe. Mafuta mbila pe sa grippe. Ozomona. Babi yango pe bino bosali système ano sombi billet te biso sombi polo zu billet. Soit to sombi billet au zu polo. Donc c'est que polo na billet za prime encore. Ouais biso to ça ba fanti. Le seul musicien ya Congo Oyo Mundele Adidas Afandi Lobi, celui-là a fait une bonne affaire na boutique nangana sale les boutiques. En plus premier l'autre salaka jour Adidas Arena nyo ceci là. Ouais. Ba oyo zo kota eza ba deuxième non si bomoni na ba couleur ya ba polo et ya sous couleur ya ki liboso te ba comme pena ko. En plus na Genève ba ça iso boutique mususu. Tala degré. Ba bisika nyo soto banda ko beta avec une autre boutique. Ferrestore. Ba leto ya Bruxelles boutique. Et puis, il faut pas noter que polo tous les styles, il y a bilamba. Il y a ferré. Non. Il y a des ensembles de jogging. Tout.
Bah ce soir tout mais ekozanga elonga ferré. Ah, faut qu'on explique bah tout quand ça va noter kaka ba mayo wana tout monde ba polo wana kaya pamba esili. Non. Jamais boutique munene ba ko sala ngo ba te kaka polo ya pamba eza impossible. C'est ça. Invitation pour la ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Bah l'ingambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Déjà, mot de la fin déjà, Isaac. Batutu non bozu billet na binoté le 15 juin. Bosombara déjà billet parce que d'ici peu là, bazo annoncé sold out. Je crois déjà que sur 9500 déjà, presque 8500 billets vendus. Donc 1000 billets, c'est rien du tout. C'est rien du tout, donc c'est un peu ça. Mingi, le 15 juin, le 28, le 29, la couleur café. Moi, je crois que je m'en vais déjà chuter. Un grand merci d'abord pour Nayo, Nanenge, Limito Kabula, Nayo, Plateau Oyo. Un grand merci aussi à abonné à Bissonio sur le Congo officiel. Otobengaka en sigle Keo. Donc, un grand merci aussi à le général manager Papa Clovis Fimpa. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Maman Doris Fimpa. Yayope Yangoana. Un grand merci à l'équipe technique Mobimbe accompagné Bisson na numéro Oyo. Un grand merci à le président de la charité sans microbe, le président Arnaud Matadi. Et sans oublier, Yapopo le Mola na Confanti, Julie Elo, comment ça s'appelle, Melibanga Kayou, toujours un linguipo na bêta GD6. Yayo Yangoana Mike Longange Malako Yankolo, Riki Lumbu Baron, Monte Carlo, Kalonda Papa Tonda Lono. Yayo Pe Yangoana, mes deux sœurs chéries que j'aime beaucoup, Sandrine et Fernande Pouloulou. Donc, Lelo. Bazaka pe belé. Vraiment, eza très important. Bokinaka vraiment ko sabonaka na ba plateforme ya artiste, donc Facebook officiel naye, Snapchat, boké na TikTok, biloko wana tout, il y a le cadre officiel vraiment bokinde ko sabonaka na massivement wana ezapé mais bon continuer peut consommer disque nabino Dynastie volume 1 donc il faut y ça bango tu as volume 1 tu as volume 2.1 tu as volume 2.2 donc vous vraiment vous allez et belé pour continuer à consommer disque nabino Dynastie et que ça labino bien vraiment na ngaka bossa na master na ngai Fafa Golando kinayo ndokina ngai Crispet Chumbo de Dubai yayo yango wana et sans oublier ya Nobel Amanda le grand corps au biso mikolo to na professeur le professeur Eli Kalala mutamayele donc mutazalaka na ngai to kabolaka na vraiment boanya kitoko quoi ouais. En tout cas, on a appelé Serge Makonda déjà Bambo Théâtre Place Azali, Rocky Kilolo. Ah, Rocky Kilolo, père double. Père double, hein, Rocky Kilolo, Toromon, Nanaga, Naebi, qui est Toromon, Nana. Et pourquoi pas, vient à Bisso Eclipse Lumingo. Eclipse Lumingo, drapeau de Lyon. Drapeau de Lyon. Le petit frère de Blaise Fashion Lumingo. Il y a Blaise. Neveu à Papa Sims, hein. Restaurant chez Bisso. Chez Bisso à Lyon. Ouais. Chez Bisso à Lyon, il y a Papa na Bisso Sims, donc. Kuna déjà on comme à Paris mbamanga na Lyon. Premier jour na fona lela kuna na restaurant na ya papa. Yo kende passe bat kenda raté wana Jonga. Jonga ondeni. C'est chez Jonga. C'est Jonga te kuna tenga na ke papa Sims. En tout cas Bambo Théâtre na batutu oyo balinganga na moni Béral de presse de Zamunda. Hein? Mukonza visa na moni ya dada ngwabana. Ya dada ngwabana. Le patriarche. Général. El Madre. Lili Mbouyi, El Madre. El Madre. Parce qu'on aime éliminer na TikTok, na biso abalou siango ngamo na sekiti na lembi. Ah bon? En tout cas, moi, en tout cas, merci na papa Clovis Fipa ya maman Doris Fipa. Merci na Arnaud Matumona na sima ya caméra.
merci na balandi nyonso ya Congo esengo ntango ozotala l'émission commenter partager aimer pourquoi pas s'abonner et puis na chaîne na biso esalaka bien. Merci na bagolois bagoloises bagladiateurs na batutu o bazo soutenir ngai bazo benga ngai moi ba encouragement bazo ko appuyer na mo makambo belé esalaka bien famille na nga mobiba ba mbote ba master tout tokutani prochainement na nouvelle numéro bye.